atikala jamais kobosa na population ya commune na ye nani l'incontournable Mao Ntwene, président ya ONG Congo de l'Espoir, les défenseurs ya bana Selembao azongaki lisusu na terrain, cette fois-ci na quartier Pululumbambu esika wapi akendaki au secours ya population oyo bazali victime ya bakuluna mikolo oyo defote population ezali ko s'en sortir te nakoyoka kolela na bango l'unique leader ya commune ya Selembao Makembele ya Simandako le président Mao Ntwene asalelaki bango esika po na ko installer la police na coin oyo somi de la table ekoti kiti ekoti et tozobunda so nzamba kolinga mikolo ke ya so tiela ba mwa veranda na espace etikali wana ba mpeta musu dans 2 jours ekoya pour permettre bandeko na biso ya pire basala musala na bango à l'aise. To bosenga na ngai to démarche nazo sala na nyonso wana eza nini nazongi ma mukesi Mao Ntwene naza président ya ONG Congo de l'Espoir. ONG Congo de l'Espoir epesaka ba formation ya ofele pour accompagner les gens mokonza mboka. Ça fait 14 depuis 2014 tu peux sa formation na ofele. Formation ni tu peux sa ofele koyekola kokumba ofele. Koyekola informatique ofele. Koyekola kokomana kotanga ofele et pe na musique. Nyonso wana soki olingo yokola ngo oyina Steven na avenue route Matadi numéro 3 bis okuta biso wana bakoyamba yo et puis bakopesa yo formulaire ya adhésion comme membre et puis okoyekola ya ofele. Bokanisi esili te au cadre ya ACP président ya ONG Congo de l'Espoir mwana mboka Mao Ntwene akendaki ti kosala ba démarche azali kotiela bango courant ba poto eza déjà installé kala te mine des opela pelele. ACP viva viva ACP viva viva ACP viva viva ACP viva 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 Jacques Ngobila autorité morale honorable nous souhaitons nano yo bienvenue na mabele oyo eza ya yo ya biso mwana ya Selembao kolandisa oyo ezali témoignage oyo eza vrai ya ONG pe lisungi oyo ezali kosunga bana ya mboka biso pe bana ya Selembao makala totikalaki na nsima te tokotika yo te pe tokotika mutu nyonso te oyo aza na makanisi malamu ya progrès ya kosoutenir vision ya mokonzi ya mboka soki ntango epermettre na banzi okozwa pe mwa tan ya kokita wana komona ndenge bana ya se ya mai ya kalamu deja bayambi yo na elongi na yo likolo batomboli mpona kolakisa yo ke toyambi yo oyo tomoni wana continuité nango ezali c'est-à-dire nini bakobakisa bamwinda mosusu mabeto malamu soki babakisi te botuna papa Mao. Population ya commune ya Selembao bapesi avertissement na bakuya bayebayaka uniquement pour na ko exploiter bango kozwa bavoi na bango pe kokende libela tala baya na loyenge bakosuka mabe na commune ya Selembao population esi bapona na bango Mao Ntwene mutu atikala jamais kobosa na bango po avandaka toujours na bango kejo Parti